Emily Vio Monio Nendeke. Benene. Pona ninyo salaka bongo. Sigo une affaire là bas vie. Donc Ali Kolo actuellement là pour les musiciens belé na Katsamboka. Donc après innocent. Ouais, innocent balou mais ana ba nombre de vie belé na YouTube ko les Fali. Moni na génération oyoyo. Nous sommes vraiment fiers de Totori Natembe, la cause à nostra la pulga moto Natembe, l'homme de mi-ange, mi-démon. Acheyo na poste ya leta okokamata basi ya batoe. Pona ninyo zalaka bongo. Bonjour Abir. Oui, bonjour Nayo, la bellissime de la presse. Et puis bonjour Nabatutu Boatel, la biso partout dans le monde. René Abir et Azali, ba question ayo biyaneza ngako. Alors René Abir, bonne santé. Oui, santé qui te rekandozo monango, Dieu fait grâce. Naboka cité à Paolo Schengen qui lui à Londres et puis sans oublier Paul Over de Souza, Motema Maman Moseka, donc ya Willy Mouché Nico Mboka. Donc, héritier Watanabe la cause à nostra la poule de moto Nabiraza. Je pense que déjà, dans la chaîne, déjà, va vivre déjà. Aux allez mon extrait. Je ne sais pas héritier Watanabe Mbeli Abel Dachou. Donc, Rena Biraza. Donc, mon lobeli à peuple pour un peuple. Donc, en gros, moi, il va payer ça combo à PPRD. Donc, voilà, merci. Merci. Alors, ce que tu as dit, c'est Mastoro Nabiso. Pour qui n'a côté la présidence kuna ba journaliste mo trois journalistes mo ko bakanga ki bango puis ba envoyer bango batini bango na makala la président makala po azaki ba voice mo ko boya président il paraît tambola ki na internet na ba WhatsApp na ba nyonso mito bazango na ba téléphone na bango. Voilà, donc wana ezali nos protection chef de l'État au monde mo konzambo kababa telarai. Et alors bandeko tout balanga na presse à président de la République faut ba ça l'attention. Ceux qui vont choisir la presse, le président de la République, il dit que non, l'équipe de journalistes au Bazakuna te namayel. De biso to na ba mayel les moro biso to bito ke na et puis ba lire ba marambo zo kendele po Félix Tshisekedi aza président au biso peuple ne ba tout ça yona. Ozoma biso moro peuple to koya ko se prendre en charge pour les informations concernant les chefs de l'État. Po to lingite ba to ba détournaka ba message chef de l'État. Tolingite batu bazwaka ba makambo ezali privé chef de l'État kobimisa yango na public po ekende ko semer ba trouble ekende ko tsaba haine po population ba ina mokonzi ya mboka na bango ba biloko ezali lokwa ba secret administratif présidentiel yo ozokende kobimisa yango ezali vraiment malamu te ya lo bandeko wana bazo mériter ba 25 ans de prison. Po bazana problème. Te pardon de Ronanga. Bandeko wana ba journaliste misatu. Bazali na problème te contre la présidence de la République. Mais bazali na problème contre la République démocratique du Congo, contre la nation congolaise. Et alors biso nation congolaise to lobi boyi. Au moni dossier wana to kolandelela yango kolekata dossier Vital Kamerhe. Ozo comprendre? Il y a dossier moko boye. Oyoyo, toko benga ngo pona biso sali déjà ba bomi déjà chef de l'État. Bon, ça pouvait aussi arriver message moko boya scandale. Yebisanga etie trouble na ba mito abatu. Chef de l'État dirigé Sunan. Au sentir que au pesimbo mbwa boyi. Ba biloko bongo to linyango te. Pouvoir ba conserver kango ba protéger kango. Travailler à la présidence, c'est-à-dire que tu as une autre considération envers le chef de l'État. C'est pas donné à n'importe qui. Le roi Bissoyo, tu as sage, savant, tu as mayele. Donc, Bissomo, je pense que tu reçois le Marambango, communauté à presse en ligne. Tu allez s'organiser comment tu as le chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi, pour mettre fin à la bandeko na nyoso to na voilà. Mais oui, batebe balobi mingi no wana batuna banyo koma na ni akendo zo bonga kangisa bonga atinda bonga na makala. Bango banyo koma na Félix Tshisekedi. Nalobi bango vraiment ndi bazana baba to donc yebi batoko nyoko mana yebi akomba obiso to bundi na IDP to bundi kutu donc yemono Félix Tshisekedi ana mwana o comprendre de ayo kuta biso nde kutu zela kana lo banono vérité oh tala tala mama
ba combo biso to butala. Oh, je viens de Paris, na fanda ville moko na Belgique, na Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc na fanda ville moko donc pardon coupé. Donc d'ailleurs Koutoua, Félix Tshisekedi, hein, président de la République, Nabiso, avec tous les respects que je lui dois. Bah comment biso to bandi na yemo Félix Tshisekedi ayo kuta biso na combat. Yemo Félix Tshisekedi ayo kuta biso na combat. Tezela te azagra combattant. Félix Tshisekedi azagra combattant azali parmi ba combattants, azagra te po ba grand combattant baza. Ba combattant d'élite. Ok non, monde non ça l'émission beso kande mata. Donc héros betele li solo que non te mutu intel combattant donc nambata. Ozo ba do nambata. Est-ce que yondo za bejour ni daso kendani? Zela, on yoka no mama mumba biso. Tu te komi ba tokoti ba formation to koma ba journaliste. C'est parce que toi ba journaliste ya combat, ya IDPS. Nous avons vu comment est-ce que bon maltraiter population. Nous avons un régime ya Kabila. Nous avons vu comment est-ce que population va souffrir ba makambo belé buzo besoin leka moyen ko transmettre message exacté. Na bakanda wana tolobite biso photo sala ba journaliste moko netre. Yango moni Rena Biri na faire ya non. Omoni IDPS. Eza parti oyoyo to ana besoin ya posteté. Prévané na kati ya présidence wana tala wana na banini ba institution na bango to wana. Yo so mona bata IDPS baso kuna belé. Mais preuve exactement so ba chef poste. Est-ce que pour dire quoi? Biso toza IDPS. Congolais tout. Voilà Martin Fayoulou. Yoka Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Baoutou Lukwebo, Joseph Kabila, IDPS. Na lobby IDPS. Bango nyonso tout bazali batu ya IDPS. C'est-à-dire IDPS yana combat ya intérêt que ezo poste. Ndenge to mona ki batu FCC bazala kité. Biso to na combat ya keno Congolais nyonso tout azalande à l'aise. Yango no moni to che président Félix Tshilombo Tshisekedi mbala moko état de droit. Ndezawa. Webi ke na état de droit o to wana ngo bato belé bazokangama. Bon état de droit ngo. Osala ki ministre, osala ki nini? Tozolandela affaire par affaire. Na ndenga mabete donc to senga ka ke non na ministre la justice. Na ebi ke état de droit il faut bandana ne pas na yo moko. Pour ce qu'on sali ba aventure au côté non makala yo mon ministre. Donc c'est-à-dire que ministre, tu as tout intérêt de bien faire ton travail. Ozo banda na ba dossier ko banda 2000 ans. Ministre la justice azo banda ko traiter ba dossier. Boluka ki bozo ministre solo la kati mboka ya justice. Ye wana. Ngaku pona nga na préféré ministre président de la République zongi sela biso Luzolo Bambi. Atako Luzolo Bambi azali na côté FCC. Mais zwa Luzolo Bambi chaye wana. Okomona ba résultat ba retomber ne kozala na kati mboka na bato ba kokangama na sir to ndimate. Oui, ça intense vraiment la émission ça émission moi ka fuda. Siko. Valère remis aigle donc il y a au moins la licorité donc il y a au moins la licoro mission na subana seto neni inosbi koto te vita comme japonais na fait la musique ya Congo congolais oyo bossa la musala na bango kitoko makasi avec impact na idéologie et ya mabe kaka bango tout bossa dans le bien en général netité mais en général j'ai tout régionalisé donc bossa la boulot na bango bien mais c'est que j'ai eu à avoir un peu mal Innocent Balume donc ayembi na bien son kitoko qualité pas clip kitoko mais les écritures chinois qui ont été derrière lui et c'est Pélissinga vraiment étant René Bir étant cardinal Macron Fachi Beton ndenge tosenga ki na Tatiana crise abandela po asala ki clip moko boala ti bien te abandela ayokela ki biso peuple
Innocent Balume oza déjà asala clip ya nzembo moko boye wana tobetela ngo remix bato ebele bayebi yango déjà. Alors Innocent Balume ozali pe déjà artiste et musicien moko oyo population ezolinga mingi. Tosengi na yo bandela clip tia ata photo ya Joseph Kabila na Tshisekedi nde bapesalaki mbote na changement au pouvoir tokosepela ke otia biso écriture chinois na sima toyebi te soko fingi biso na bandako na biso na chinois toyebi te soki oloki biso na chinois toyebi te so eza ba déclaration nini donc tozo comprendre te donc peut-être aluka ba fan côté Chine te alaka dana ba fanatique dana chinois da ba yembara déjà Abel Dachou. Alors dans ba fanatique né déjà côté là ba chinois tout monde na ba obi na vidéo na. Mais sinon ba musicien na biso Congo ba ndeko na biso ba combattant botikeli la kofelo mida beta concert na yona avec impact idéologie tour oyo yo ba danser ba solo la kinanga ba lobby ba kofunda lisu kofelo mideteo a viola ba danser onité ba bomelele vraiment moto makambo wana vraiment ezate ba histoire wana na kati ba musicien eza lisusu te kofelo midezo beta concert na ye na New Arena sala monene na makasi donc vous allez plaisir à makasi pour la République démocratique du Congo et là déjà je vous signale que Héritier Watanabe avec mi-ange mi-démo puis déjà extrait il y a Nzembo Yembeli le patron bogos boss Amande Fumwete à Belle d'Achour donc qui t'a coupé makasi je pense que bah te belé déjà vous s'abonner à la page YouTube il y a Héritier Watanabe voilà. Alors tous on a la musique asali clip na ye ate bakomi na écriture chinoise na nsima batebele basepe nango te sikoyo alors abire ndenge tomoni Innocent asali clip na ye akomi baécriture chinoise na nsima bongo balati lokwa bajaponais siko na ndenge bakati bato lobi ke non asali bongo mpo aluka benda bato mpona bavie matebele mpo comme lokwa baguerre ya bavie donc combat cage bana ya bavie on a betaki 1 million, on a betaki 18 millions, on a betaki bouillon. On a créé, co-créé, on peut te battre si ça va mailler les tonnes. Voilà donc Innocent Balume déjà tout une affaire à la vie. Donc à l'écolo actuellement là pour les musiciens belé na Katsamboka. Donc après Innocent les musiciens belé c'est pas musicien. Ouais, Innocent Balume a un nombre de vies belé na YouTube pour les Fali. Innocent Balume na minute on a un nombre de vies et belé na YouTube. Pour les kaka bossé. Innocent Balume a l'équipe. Innocent Balume a un nombre de vies et belé pour les miel de son. Innocent Balume azalina ba nombre de vies et belé pour les ba musicien belé na Katsamboka. Vous comprendre? Donc Innocent Balume clip wana yana nzembo ezala ngo bien. Clip pesa ngo bien mais reproche o ngari na biri na sali na frère nanga Innocent Balume. Donc c'est donc le marque là chinois. Ça représente ce que nous sommes les Congolais. Vous comprendre? Donc faire la promotion de ton pays, l'image de ton pays, il y en a pas tout le monde a évité qu'il y ait un pays qui existe au nom de Congo. Mais tant qu'il y a musicien, musique na yo, tant qu'il y a un clip, mais il faut moi image, moi besoin de certifier ton origine. De se comprendre. Ceux qui écoutent ba Dadju, oh ba Koli na ba Kishasa te, ba Maître Gims, ba jeune wana pembe wana nani, wa pembe wana nani, moi mobali wana pembe wana la na France wana nani, ba nani wana tout ça comme bon échappé nga. Bazo sala musique au moins que non lors de ces interviews, il parle de la République. Mombi, Laura ba Mombi. Ozo comprendre. Laura neti Mombi. Mombi aleki innocent nani. Mombi aleki innocent nani. Mombi aleki fait rigola nani. Mombi aleki Fally Ipupa nani. Mais tala Mombi, simple qu'il est, et l'amour de son origine. Mais quelque part, tous à la conscient. Nos artistes doivent nous aider, nous la population. Bazo recevoir bango à tout moment dans la présidence, dans l'institution. Vous êtes en train toujours de partir pour votre propre intérêt de la poche. C'est anormal. Mais au moment où, dans les États-Unis d'Amérique, jusque-là, Nakasamboka, on n'a pas un artiste d'État. Osons reprendre. On n'a pas. Tala, tozala qui est l'artiste d'État. Oui, bibango. Le rôle en fait, c'est loi Mbomakiadi. Yoka composition et texte.
Donc la musique vraiment no bête la musique à lelo ça bena bandela mi balé eza bandela mi balé o comprendre que musique ya lelo eza la ki basse sebele hein. Yana buzoba ezali ba vu tozokanga kaka bato awa o nota bomaki batu na Goma wa bomaki mais bela batu oyo ba musicien bazwa induire savoir na bango dans les zéros baza bato kokangama bazali ba criminels sans armes transmission de balles yoka ce sont des artistes et musiciens des criminels transmission de balles de hobbies de fusées de guerre par leurs chansons. On se reprend. Mais je te dis vrai, mais tel là le roi, il y aura le roi de ce texte où pona ninyo salaka bongo padadada okotananda kwa bato sokola maboko te coronavirus dendedede pona ninyo salaka maleleve batio kaka buena sos likolo ya biro l'état obandi ba détournement pona ninyo salaka bongo batio na bokonzo zimwasi ya bato changer bakombo pona ninyo zalaka zela pona ninyo zalaka musicien bachoko balalala zela te yoka banzembo osoka ozalaka na yo très impoli yo kaka sibikoto lisusu lwamba azopesa biso bainspiration batie yo na poste ya leta okokamata basi ya bato pona nini ozalaka bongo obeti mwa musique esali 1000 vie omoni yo ndendeke benenene pona nini ozalaka bongo siko tala siyo apart wana yoka siko musique siko kilelo bando lovanga nelengi bando kotanga nelengi bando koto monia yoka musique na yembelo musique ya lwambo unokobetela ta 50 musique na ba rocho bona baza ba artiste donc ya peuple baboya kozala reçu pa Mobutu pour l'intérêt de la République bayemba babimisa ba vérité ya ba détournement ba rambebele na mboka par leur mélodie ozo comprendre c'est ça mais yoka so nzemba génération oyo lobi yoka chéri bando lovanga nelengi yoka mutazemba ekopimbwa banzete na katsa zamba bolingo ya jeune yebisangani yoka babanze babongo o balolanga na kati chéri na kota yo mwa mwete nani yango azalaka bongo yet ye wana nani mutonga zanga kombo ye oke poto memi poto mobimba na mapeka kobimaka na basi ya bato yo place nueza pona nini ozalaka mal élevé na kina osala kombate oke poto bandi kotelemela kofelo mideo abeta concert eza kindoki nani wana boketu eza kindoki boketu ngomba biso to ba journaliste d'état faut ce que to lo bango bien pour discipline siko faut kota otanga bina ba komona bango te Rena Biraza moi je suis diplomate ozo comprendre na kotanga kombo ya ba artiste musicien oyo ngana bango to solo la bien ayebi ke nota Rena Biri afingi ngate asalinga reproche na mamba yoka omoni Koffi Olomide ndenga zawana oyebi ke aza mama na artiste musicien na ndenga liboma mais azwa kaka musique na ye a organisé yango a mikomisa un musicien d'état avec les inspirations. Je ne sais pas, peut-être Koffi Olomide il a peur de la mort. Yakeba Bomaye. Nani wana Bomaye. Mais tango akubanda je sais Koffi Olomide il a cet amour là. Il est capable de chanter la vérité de ce pays dans la musique. Vous comprenez? Mais problème na ye kozalaka tant souma ko banga. Atika di diston en vie, atika maman na biso Mida. Atika maman na biso nani? Alia. Ozoma atika maman na biso Alia, moi c'est Pembe. Ozoma to ebite soki député na nyango ko ya ko zwai na sima. Eza ko banga. Po ndenge zawana Koffi Olomide dans ndenge da ba âge ko za dana ba 78 ans. Vous comprenez? Vient déjà âge de Jésus kende déjà. Mais mère na habité
donc nayebi te mais ve na so déjà boada déjà comme da mukolo mais ve na biso matozela ke ma artiste musicien d'état yango no moni na génération oyoyo nous sommes vraiment fiers de Totori Natembe la cause nostra la pulga moto Natembe l'homme de mi-ange mi-démon. Donc abi repesa biso ba programme na bino. Voilà, programme Ezaka que non te batuto bolingara la bonne musique il y a République démocratique du Congo, bo s'abonner massivement na page YouTube il y a Totori Natembe la cause nostra. Te na la team wata ba bengana mutu te ba musicien pe ba longwara te. Donc te bon mutu pas super suspension dans la team wata zate. Donc la porte est grandement ouverte. Donc moi na ko bimane pende ka ba na to ba bimara bimitongo. Azongi pété na soir peut-être 11 heures matin après une semaine donc etalika yemoko mwana ayebi lo na zo ça donc il y a pas à dire donc la minute où tu auras la période de confinement ba journaliste et tout ou ba lingaka héritier Watanabe vous êtes appelé au rendez-vous la date vous sera communiquée donc après quelques temps pour la séance de répétition na espace Grand Kasai espace ya Denis Kambai l'honorable je pense que Maramboto au leka carré mais na sengika toujours na président de la République Nabiso, Félix Chilombo Tshisekedi, Maëlle. Merci. Merci.